Gims exactement fali abanda musique liboso ya Gims mais Gims abandi musique na poto mais na vitesse ya musique Gims aza moins loin koleka ndeko na biso fali mais bango mibale bakomi déjà bambata mboko basi babongi déjà nous ne faut pas le temps pour discuter ba spectacle ndenge wana na lobby bato bakoti makambo ezaka na lobenga bango ba vulnérable tiango ne sert ba vulnérable mutu azokota likambo ya fali na Gims ce sont des vulnérables ils souffrent de vulnérabilité parce que mutu aza vulnérable eta kokota likambo te qui pouvait croire un jour Félix Wazeka bakosola na Koffi Olomide no musique eza na mote wana eza na ngo bablo bakosana na kisasa bazawa na poto bango joto tolo baona boso muni yo biso eza lokola bino na kisasa te kosa leka awa soko lingo bete na sala munene bachaka ngo déjà na internet même ndongo za na kisasa obeti na Google yu arena omona ta kombo na ete bazo kusala bino kona ni soki mutalinga beta Zénith de Paris obeti na Google Zénith de Paris eko misoro bato nyonso bakobeta banda to lo na frila tina décembre Bokechu alingaka mboka toyoka Bokechu aliaka ne monga Laurent Sokoko Laurent Sokoko aza moyibi c'est un bandit pe tu ozomona porte-parole la Koffi Olomide yaza mona azaki ne loko te bika Michel Mboka bato aza ne loko to moni mutora ta kutu lianga pamba za na ete mutatinda ba $100,000 lokuta atina mona agence ni moyibi ya papa pamba wana aza freeman azonga lishu na ngola bazo sele kuna kimi po na kovara kisasa Christian Bosembe, il est passé à tabac, c'est normal. Mais comment les gens peuvent dire que Christian Bosembe et ça ne nous passe? Vous vous souvenez que Papa Kengo à son âge, il était tabassé à Gare du Nord jusqu'à ce qu'il a perdu les deux dents? Bobo Sani. Siko Bosembe, yango batbengbaye babo Sembe asali nini? Qu'est-ce qui s'est passé? Nazo memayo pour comprendre les réflexions. Parce que bien mon Bosembe, il n'est rien, il représente rien. Qui est Bosembe? Bosembe, il est de père Mungala, de mère rwandaise. Qui est Bosembe? Le mission de Moutomoka Malonga, mais il est rwandais, il est à moitié. Il est rwandais de père Mungala. Yango na lobi la koyaka lesu na mboka bozwa na mino mboka ngo Bosemba leka na télévision lobi Kabila za lokola kaka aranye. Tu te souviens de ces phrases là? Vas-y bat ba Hollanda yo Mbatable. Voilà, si ko soki mutu aloba biloko ndenge wana to olela ya janelo oyo yazo sala tongo midi poko. Toi tu crois il va mériter quoi? Mais ça c'est rien. Akufite c'est un petit tabac. Bila chibula wana papa pasteur nani mukuna. Moi on a des blessures muta komi wana. Les montage. Mama mukuna balobi za montage. Chibola zali na chip auto bimisa ba vraie vidéo 45 minutes ezali. Montage ya 45 minutes ezali. Et puis fayo ka soni. Yo za la vidéo wana. Ezali toza na moto kotindela on a lobby bongo soki wana ezalaki lokuta bongo oyo Mike Alamba ya salaki zawa ezalaki pe lokuta montage. Batu bayate obanda bango mabe invitation lokola ardoise mais avec divers invitation en bois netika kabasali mon Joseph Tata Moboko Léaïs grand menuisier invitation en carton na ba follow nango jardin d'Éden invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays. Wow, divine vous exagérez, on n'aime pas le pays comme ça, Donc, chers téléspectateurs, on va essayer de contacter Choramboma pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Choramboma, Imbattable, bonjour. Bonjour Jean-Sil Wonda. Bonne santé Choramboma. Je me porte toujours à merveille, 130 kg, 2 mètres de taille, toujours. Toujours. Dans l'ingavant to solo là, aux aranama ba slogan et puis ba motivation à l'élo. Et ça nini? Bon, toujours tout le panabino ba congolais faut ôter les mains. Par congolais, il faut ôter les mains. Il faut biso article 64 les obanda poto parce que bino bozana retard ko bandango. Au fait, Jean-Sil Wonda bino bozana kisasa courant ezalaka te, mai ezalaka te, bozo vivre na pasi, bato zo defo banyonga mapati lelo, banyonga basike, banyonga miliki, mais les Congolais supportent cette situation au détriment ya bato bazana bambongo ebele bona bazo yipa, bazo sala ne balingi bozo metela maboko, bozo la ta t-shirt na bango, c'était une génération sacrifiée.
Le jour où on appelle que vous avez le vous laissez tout au mains des politiciens qui n'amènent jamais la solution, qui ne vous proposent rien, comme l'alternance. Alors, biso awa na poto to mandi déjà article 64. Article 64 les articles de la constitution au bino bozo zango kula kisa c'est lingo lo banini. Na ebi ke boye de ngomela bandela supo na bino. Article 64 lingo lo basoki bato baso gouverner bino, ba prendre bino pouvoir, ba kangi bino en otage, bo se retrouver sous terre, ba droit na bino ça bafoué. Bo telema na balabala, bo bima na balabala, bo tambola, bo silika, bo sala après pouvoir na kende. C'est ce que nous allons faire maintenant pour décanter et puis chasser mais c'est qui c'est que dit Tshilombo avec tous ces bandes. Le comme les sous ko chasser Félix Tshisekedi Tshilombo. Lui, le malheur du Congo, c'est le président, le nul président qu'on a connu du Congo, c'est menteur. D'ailleurs, ce qui est le au moins même poisson d'Afrique, les Simbité Pranin. Parce que tellement de Moutazo, qu'on s'habille trop plus de 450 000 promesses, non tenues, le coûter comme il est normal, à légaliser le coûta. Il y a moins le premier Afrique, les Simbi, poisson d'Afrique, les Simbité, parce que moi, ça, ils ont un catalogue. Tshilombo est imbattable. Le monde est en train de te suivre. Baby que yosa sportif, mais aux AP, mouto abunde la rapé, mboka à distance. Mais tout le monde peut mikolo yo, makambu o etali les athlètes. Na mono za sous activité, na mono gomi plus combattant. Siko ki combattant na bino congolais o azana Kinshasa azo linga yeba. Ezaka à distance. To il faut que boya pe na mboka awa pona robunda. D'abord na lite bato ba congolais basola na balo ba ki combattant na bino eza pona yo na yena muto nyoso zola na likambo na zolo bazo souffrir. So oza vrai congolais ya Kinshasa na bona lo bate bango déjà baza ba vulnérable. Eza déjà vulnérable bazo souffrir eza na vulnérabilité. Mais so ko soka le même bato na ba combattant ki combattant na bino. Siko na este na Bunangana, tala na Goma, tala na ba province na biso subozo yo ko ezole ka kuna upa. Parce que méthode nini o bino bozui pour makambo wana s'arrêter hémorragie et kata. Voilà De Gaulle na France, oui l'histoire en France bien de temps on a classe biso na bino. Je crois que question tout ninga ozobuna na musika. Soki otanga histoire ya classe na ba histoire wa dozolanda nganyo su De Gaulle otikala komona De Gaulle abunda na France. Non. De Gaulle azaki na Angleterre, na Londres. À Libanda ya mboka c'est na Londres. C'est là où il a commencé les révoltes jusqu'à ce que kokota na France révolution salame. Siko yozolo bananga ke boya na mboka, tokola na mboka. Pas disant président de la République qui est marionnette et capitaine de l'équipe qu'on a nommé. Azolo ma prison coton de Bela Soko Sakanya. Tu sais combien de gens sont emprisonnés au bureau Boyebité? Oh, Boyeba Pomo na Bangote en prison illégalement. C'est comment vous pouvez poser des questions comme ça? Si nous luttons comme ça, j'en suis le Wanda, c'est pour vous et c'est pour nos enfants. Nous ne pouvons jamais accepter tous les jours un enfant de Birindwa, l'enfant de Sekedi, l'enfant de qui encore Moleka et tout comme ça et de Failou et de Mouzitou et de Katumbi mais c'est quoi juste nous maintenant si ngainayo place na biso na Congo ezani pourquoi les spectateurs à hôtel batata wana ba ventiler ba produit fini mais non si vous voulez nous on ne peut jamais être dans cette trait-là. Il y a un autre élément, et puis il est déjà, il va dire sonner. Vous allez voir, vous allez sentir, à bientôt là, il y a une fois. Est-ce que qui peut croire un président français de 5e puissance du monde peut entrer en Congo vers 23h pour sortir à 0h? Et puis c'est une manière de ce qui est na Congo, le bilan na kisasa boza 17 yebi ke masangeza mine mboka mobimba camion oyo memaka fufu soki etala ngo mona etengama eza na bapinete mais mboka camion ezokabola masanga tala ngo na ville ya Kinshasa ya sika ya propre. Vous trouvez déjà un message qui est dans ce pays. Tshilombo au soulevé point oyo bato bazolanda yo tango lobi le président Macron ayaki na Kinshasa aye na cité 22h aye na ville province à Kinshasa 22h abimi na minuit. Le message pour na yo bino bozwela ki yango comment surtout ndenge ayaki pe lisusu bandal ko solana na bandeko ba na cité na bandal. Est-ce que bino mona bena Congolais na Kinshasa on dirait bazana drogue moko ya makambo politique na évangile bomi bino mutu mais vous êtes aliéné plus de 25 ans encore en arrière. Est-ce que Macron est-ce que vous savez que Macron va devenir à Kinshasa à Salaki Babisike Bela Tambolaki?
Si. Macron autaki na Sénégal, Macron autaki na Brazzaville, Macron autaki na Angola. Sois sincère, intellectuel que tu es. La qui s'en a un message dans le Sénégal à Kendaki, Azalaki na forêt na bango. Qu'est-ce qu'il faisait na forêt pour découvrir la forêt pour na kolobaka? Ah non, beaucoup de forêt, mais la qui c'est forêt. Aïe na Angola, qui est au baka militaire, ba étudiant. Aké na Brazzaville, pareil. Mais pourquoi pas na bino yozo sanga kaye na bandal comme la massanga? Tu trouves ça un pays qui est normal? Et ça fait na battre la bino bajansi le honda, bozo le papé. Est-ce que vous voulez se taire? Quel message? Imagine-toi, président 5e puissance à monde aye na bandala ju mulangani ni ya masanani atomulaki na ita kuna besoin ba monde. Castel, ce qui Castel. Ajo atelemi si likolo en face à monde, le monde. Ba bazo souffrir, ba soulard. Na yé na quartier na bango. Et pour votre histoire, il faut yéba que quartier au manteau yéba choisir mon azate. Yo kanisi makolo ngake na chango côté na ngai na kingasani bana masira na chango makolo ngake. Alingazwa bouteille na mutu alingaka panza alingeza la histoire monde. Pour ani aina matetete. Aye na chango te aye na moamba te aye na kunga te aye na funa po nani. Ici est-ce que yo bosa na funa wana batia ka bino monolithe moko boy. Webi monolithe mwe balinga batia na funa. Histoire classique. Monolithe. Ok. C'est la siège des francs-maçons. Donc, il y a un bino ba combattant. Mais qui a le méchant si l'on a eu un logola, Moutamaï, les mots de Soyoka, comment vous faites réfléchir comme ça? Ngana biso na minute to limite yoka yo. Ngana limite na minute ngana na yoka. Na bengi yo poto yoka yo. Po mikolo to monio ozana rage ya makasi. Tozongela olobi monolithe après yepa ele suna banal, ce sont de langage codé. Voilà. Mais c'est sur le langage codé des francs-maçons. Dès qu'on va installer les francs-maçons. Et puis à savoir que Patrick Mouyaya, déjà c'est un PD. Tous les réseaux Mouna qui wana mutamana wana. Donc il faut Mouna que comment vous, les Aïrois, vous semblez la mingi, soit disant l'église à l'Okutawana, les églises vous ont fait des esclaves. Parce que parmi les églises du Congo, tous les Congolais qui vont à l'église des Congolais, ce sont des esclaves. Ce sont des esclaves. Ils vous ont fait des esclaves. Qui est beau, ça va bon offrande, vous trouvez ça, vous êtes des esclaves. Alors, qu'est-ce que moi je dirais de Macron? Macron, c'était malade mental. Est-ce que est-ce que Bozo en France n'est pas le cas? Tozomona mais tozomona marmeso le kakuna. Mabino mo Bozo réagir comment? Olobi? Est-ce que c'est les qui ça émettre aux salam? Émettre aux salam en France, tozo tumba, bazo buka, ba élite, ba comment peta, ba député, ba sénateur. Il y a beaucoup de présidents comme ta mona keba. Est-ce que c'est bandina qui ça? La noté. À bientôt. Et so kota kala mingite. À bientôt. Ok. Choramboma imbattable oza na France, précisément à Paris. Tout le monde qui n'est journaliste Christian Bossembe menacé. Qu'est-ce qui s'est passé? Christian Salakini, est-ce qu'il y a un message ou peut-être Christian Azalaki contre to Algérie qui combattant? Qu'est-ce qui s'est passé? Ciblé Christian et puis menacé. Compétition, je suis toujours en compétition, mais je regarde aussi mon pays. Okay. Mais je m'en vais d'abord au sport parce que on a Batoumini Bazoé battu rôle à un sportif dans le pays. Tu te souviens de l'histoire que Mohamed Ali battu dans le Vietnam à l'époque que nous avons battu que soldat. Il n'a pas voulu. L'histoire est là. Pourquoi il n'a pas voulu? Parce qu'il a dit que nous puissions donner pour nos Vietnamiens. Il y a un champion du monde à boxe. Mais il y a beaucoup de talents. Il a même licence là, mais comme il était populaire, aujourd'hui en Ukraine, c'est lui qui a mené la révolution en Ukraine. Ça s'appelle Vitali Klitschko. Azamère ya Kef Lelo. Il y a une révolution, mais c'était champion du monde. Parce qu'on va pas s'amuser balai. Azamère ya Kef. Mais comment dirais-je un Georges Weah où tu as coupé? Aujourd'hui, il est président de Libéria. C'est pas un sportif. Un comédien, comme Obi Dozana Bango Bachani, Bavi de loin, Baïsobe. Mais ça, si on a un président au Benga Oya Ukraine, Zelensky, on a un comédien, un humoriste. Et un péché, il y a la présidente de la République ukraine. Tozana, on a dit c'est le coup là, comme on a Eric Zemmour.
à comité na niveau pour la candidat président de la République. Mais vous qu'on sous-estimé. Donc moi je suis dans ces lignes là. Tout ça qu'on a quoi boxer judoka moi comme on a David Doué. Azali dans le parlement français, un bon judoka. Mais qu'est-ce qu'il fait au parlement, c'est un judoka. Fallait un club à judo. Mais comment on peut réfléchir comme ça? Christian Bosembe, il est passé à tabac, c'est normal. Mais comment les gens peuvent dire que Christian Bosembe et ça les bino passe? Vous vous souvenez que Papa Kengo à son âge, il était tabassé à Gare du Nord jusqu'à ce qu'il a perdu les deux dents. Bobo Sani. Siko Bosembe, yango batbangbaye ba Bosembe asali nini? Qu'est-ce qui se passe? Nazo memayo pour comprendre les réflexions. Parce que bino mona Bosembe, il est rien, il représente rien. Qui est Bosembe? Bosembe, il est de père Mungala, de mère rwandaise. Qui est Bosembe? Vous commission de Moutoumora Malonga, mais il est rwandais, il est à moitié. Il est rwandais de père Mungala. Mais Bosembe, on a le maman naïe. Mais non, ceux qui voyaient bien de se informer, mais non. Nalina Zong sont à repère pour moi ils ont se répété. Papa Kengo a bêta mana gari no la longwa 2000. Chez qui tourne dans Londres, ba bêta yé makasi ya kosakanate. Kalev Mouton na aéroport international au Abidjan France a bêta makasi. Et ce benga moto na question de pour année. C'était pourquoi? Vas-y, bon Tozo Landao. Voilà. Le même Christian Bosembe, le demi-rwandais là. C'est lui qui vous a dirigé pendant 18 ans, M. Kabila. On a causé la défaut na enyo tout ici na karana benga yaka fete abatute akangisa biso ennemi Kabila wa. Aso za biso te ayaka fete te matanga te no côté de avara na yaka. Bosemba leka na télévision le Kabila za lokola kaka alanye. Tu te souviens de ces phrases là? Vas-y batba Hollanda yo imbattable. Voilà, si ko soki mutu aloba biloko anengwana to au-delà, il y a Djanelo, il y a Zosalatongo, me dit pourquoi. Toi, tu crois qu'il va mériter quoi? Mais ça, c'est rien. À Koufité, c'est un petit tabac. Un petit démonstration. Pour dire qu'on a l'article 64 va se passer ici. Ce n'est pas du nouveau. Si on a fait ça à l'époque de Joseph Kabila, ça sera plus pire à cette époque. Parce que dans ce moment où tous les gens sont conscients, ils vont faire ça plus que nous. C'est simple, papa. Et ça, on dit comme tout le monde a fait. Il est qui d'abord? Grâce à Bamakamuna, mais il traitait des combattants de tout ce qu'il voulait. Normal, il n'y a personne qui a dit que faut le baraba. Dans le lobby, vous avez traité les combattants, le groupe Mogamabé, mais M23, vous avez négocié la banque. Félix Tshisekedi a négocié la M23, mais les Congolais, la diaspora, ont négocié la banque. Est-ce que vous trouvez ça, ces pays-là, est normal? Mais instrumentaliste, la banque, c'est Bosembe. Ah voilà. Les résultats, il n'y a rien à parler là-bas, papa. C'est vrai que les décès, on va aller plus vite. Mais tout le monde Bosemba zu bagarde. Tout le monde Bosemba zu bagarde. Bagarde, on l'appelle baza Congolais. Est-ce que Borossa l'a ndengeni? Garde, est-ce que garde pendant la poto à Sala? Garde la poto à Sala raté. Il y a mis au foot à moto combien? Est-ce que d'abord, pour moi, il ne pèse pas. Il y a eu poto première fois, il y a poto, il y a un banlieue. Mais des choses à la Champs-Élysées. Et c'est que vous en Argentine, c'est la cité. C'est la cité des Congolais. Au moins, c'est comme moi, je crois que c'est à la rétro. On comprend que Azana a beaucoup à rendre les Congolais. Mais c'est là, et puis c'est moi qui m'y a. Et puis c'est moi qui m'y a. Moi, je suis qui ça a rectifier Tirmouké. À comprendre comment la colère des peuples congolais au Bazana Moulibanda. Nous avons fait un exemple. Comment vous négociez dans M23? Bateau Azobo Abatna Ituri, Nagoma, l'air n'est surtout. Mais pour la Congolais, vous avez un pote, vous avez un bateau malamouté. Mais vous savez, hypocrite. Tous ces hypocrites des Congolais de Kinshasa. Choramboma, ma question vraiment est allée, il y a retour na yo. Siko, est-ce que vous avez une liste où yo bozana bateau bo ciblé au bobi ke ba o so ba ye poto bo remenancer to ezozo baté leader na bino eza bokecho yambo leader na bino eza nani en fait est-ce qu'il y a une liste où batou déjà ne besoin rapporter ba ke ah ngana oui, liste ça Mounene Moulaï Makasi jusqu'à président de la République. Oh. D'abord pour te dire. Mais président hier quand tout le monde a bossé la roté. Ozo iyo pebi ninge ya yela tout na ye essayer président wana koya benandenge ba makro batamba ba makologa mwa basité. Botu na ye. Il marche avec les autres blindés. Ba soldats armés jusqu'au dents. Voyez biso ka saki président na confiance biso to mona musée Laurent Désiré Kabila. Azako ya makoloti na sala koti to solo les sili abimi akei. Et est-ce que lui peut faire ça?
Liste yango eza ya banani. Toi bata 2-3 combo. Toko dévoiler batouté, baloko kaka séquence boum ekoué. Boum ekoué. Mais pourtant l'information toza na général ka songo pe azao. Malgré balongo na fonction za na Fuketa de place à un hôtel. Donc si on peut faire ce que vous voulez là, on peut faire ça même maintenant. Donc Moutoutou a yaka de place à Zali. Oh. Mais on a des cibles qu'on va cibler pour nous faire taire bateau. Donc tina général Kasson. Toyebi na place à Zola la ndenga zo bima zo le restaurant vani na. Donc il suffit qu'un petit bouteille à la tête il tombe, c'est tout. Donc pour te dire que tous na cible to kotanga ba kombo ya batuté mais batu bani bangi sabami kebisa. Boye ba ke boza na liste prochaine ezali. Pe bazali. Bon, gouvernement à Sikasa Malukonde 2, j'espère que Bomoni Yango, Bomoni Nenge, Jean-Pierre Bemba, Pessie, poste, Bomoni Nenge Nini Vital Kamera Zongi, na poste naye, et puis na domaine na yo tant que sportif, Bachel Bino un technicien, qui est François Kaboulo, na évité réaction na yo Zanini. Jean-Pierre Bemba outil prison, c'est un prisonnier de l'AIE. Est-ce que Mouto a outil prison, a sous lisible dans la politique? Et puis il a fait 10 ans, il fallait canceller la crise. Ah, mais la crise, c'est pas bon, côté de Mélissa Guy, mon ancien. Mouto a n'engo na malabo zongi au PC défense. Qu'est-ce qu'il va faire de défense? Jean-Pierre Bemba, en 2006, pardon. Tolingato Bengana Kabila. Jean-Pierre Bemba, le bon abisso, maman bangisa mona na yo. Moi, je suis mili banda au Koutara Nangai. C'était pour protéger Kabila. Ce n'est pas le même Jean-Pierre Bemba 2006. Obosanyeka Sikol, Mboudi, balinga bapesa ba professeur à l'époque en 2006 a signé, il y ministre ya finance bapesa ba professeur $100 à Pam. C'est lui qui n'a pas voulu, c'était pas Jean-Pierre Bemba. Oya lia ba pigi mena na mbanda kana gemena kula, c'est pas Jean-Pierre Bemba zolu na commission anthropophage, c'est pas Jean-Pierre Bemba. Mais il est sorti de ces pays sous condition. Azaka quitté. On dit que vous avez un problème. Ça va, on a pour la Xabino. Dans le lobby boy. Ok. Jean-Pierre Bemba, c'est un bandit, Alia Bapikime, Atumba Bapikime, Akalinga Bapikime, Aïta Bapikime. Jean-Pierre Bemba, c'est monsieur qui a accepté l'inacceptable. À l'Oba, on peut la télévision, j'ai accepté l'inacceptable. Monsieur Vital Kamere. Mouyibie, Aïbi Mbonga Sanjoure, Bandie, Mouyibie, Nana Bendeki na télévision, Mouto Yaza Mouyibie, Baïbi Mbongo na Félix Tshisekedi, Maman Nangai, j'ai eu des insultes de tous les mots. Mais si Bango Makambo et Koko, les actes théâtre, la biso, j'ai rends hommage à la famille à Gigiani, à Koufa ya Solo. Moi, si na bana n'était sur Bazawa. Mais aujourd'hui, le théâtre qui s'est passé, Mbonga Sanjour, attend un héros et son gâté. Mais le métier, il est devenu ministre. Il y a finance encore. Dis-moi un peu, est-ce que vraiment chauffeur, chauffeur à combi, receveur à Golia Mbongo à reversement sans chauffeur à Yéba? Azam ministre économie. Na lutuni yo question est-ce que receveur à Golia Mbongo n'engo sur la malewa na kin receveur à Golia Mbongo sans chauffeur à Yéba? Et c'est impossible parce que 12 heures nous sommes à la malewa parce que les Mbongo ils ont côté salibo. Mais comment Mbongo ya niveau wana ezobima batuni Vital Kamere alobi Mbongo ezobima ezaki nazana ba notification ya chef de l'état nazana nyo surtout ba traçabilité ezali muinga longwa na Mbongo na président c'est pas Félix mais c'est Félix Tilombo le monsieur Jonas ayeti na libanda na muna emi na maboko mais lelo muto na ko ministre de finance est-ce que vous vous rendez compte dans les pays où ça peut se passer que au Congo et puis à outil na prison ba condamné qui est 10 ans 10 ans de 2008 et 2018 et 2019 ti na 2023 10 ans koki muto na bimi ministre siko tale sika buso ba bino ba congolais bozala kisazo botu la biso yango bino ba combattant Félix Tshisekedi aloba kune na top Congo pa kizazi sakeno na Estaroba Kamere, il est intelligent, intègre, il a une rôle à jouer. Alors, Toujours là, 5 sur 5. Voilà, il a parlé de ça. Tant que na bino wana lelo soki kokisa melo onezo kamisa bino mais bato bakufa na procès wana o lelo boyebi sort na bango te. Est-ce que mboka ne wana eza normal? Prenons monsieur comme Mbwisa na Mwisi un rebelle tout à fait. Bozongi sie po ya kosala nini? Un rebelle qui n'a rien fait dans sa rébellion. Donc on a dit que on nommé Moutourokola Peter Kazadi. Moi on a Peter Kazadi à IDPS as avocat.
avocat na banda to yebana na sambela ta mama kiti na makala bi boji boche ministre intérieur mona on a Peter Kazadi Jansi Luonda Macron à Kinshasa ayebi ça qui Félix Tshisekedi ni alors depuis 1994 vous étiez incapable ya vous restaurer armée administration na bino bato nyoso bazo yiba bato nyoso tu bazo boma bato bango bazo tambola che bango na poste bazana ba voiture bazo tambola ba gyrophare et ishiko yo lingo pesa biso tori ya nini bino ngo bomisana no Congo et l'équipe pas même 2 mois Macron ya ki wana ba nommé Jean-Pierre Bemba ba nommé ni est-ce que mboko wana ezamboko ekwe moto ko bende ba panzani te mbongo ka bango te tozi oyo mususu Moïse Katumbi de père juif mère zambien bana baza ba député zambien mwasi rwandais makamba Congo italien na nini chef story mazuri ngaza la ka président na Congo o ko lokate yo lingi nani azala président na mboka ho yo Jansi Luonda tu es capable tu es de père et de mère aux Congolais tu peux être président de la République. Comment vous situez de Jolba nani bongo yo nani ezalo kwa tona kata classe autour nana kozala na kata classe toza biso classe mo Jansi Luonda ba autour nana kozala première yo solo ba ye bongo yo do yo ko tika bato on biloro bozo ngo wapi chombo même battable voilà c'est la vérité pas dit que ça bongo quand matin avec bato ba lo ba solo parce que to fana na bango na poto to yebi bango ko le kabino et le kona yo zo sanga makama mutu ozala ne quartier moko bi ozala ne commune moko na ko douter te tout na mina kende plus ko choquer o mtizo émission ya okanga yo pa kanga bino pa olingolo banini sko nani oyo boronde manani o borolinga mais papa nazolo bana yo med fois mais ce qui yo so se sous-estimer bato bazé belé na réalisateur no bazawana bande ko bazé belé na kisa mais na lobby banda 2000 to chaka banda 2000 ba diplômé nyo so abima wakenda wapi bo bazo ba diplôme na ifasiki na 2000 tito ko na 2023 bo bazo na ISTA bo bazo na campus bo bazo na IBTP bazaka wapi bamsu bazo ba beta DV ba voyager bamsu bazana Kinshasa. Est-ce que baza capable de diriger mboka na te fotu na ngaka banani en tout cas obi ke bako jambe na chansi na zo baté mais bilo ezaka problème ni nango il y a des fois beaucoup lokola papa wa maman wa catholique soka côté sika zuki ndoka tiki na balabala côté l'église pas bimia jo akena ngo il y a des fois on ezaka binote ndenge to solo ke to mona courir au katan ndenge to solo ba réalisateur non na ko mana to na Berlif Berlin voilà msosa a défini ngwa mapa ninga za ki mama mapa ye ninga za ta ko so ba so ile kula ko mo pandengo bomo na normal na poto pe mikolo courir mo kende jamais kutu makamana basi ba longa ngo depuis kala e ko sala make Chorambo ma tolobela pe musique parce que kala mingi te Kofi Olomide a rejoué Accor Arena kala mingi te tomonaki sur les réseaux sociaux polémiques yozara na poto makambo ekomi kita ya Gims na Fali bino pe tant que banaliste bozomona makambo te ezokene mabe congolais na congolais bazali ko bomana non musique ezara mote wana ezara ngo ba bablo ba ko sabio na kisasa baza wana poto bango zo totolo wana so moni yo biso ezalo ko la bino na kisasa te ko saleka awa soko lingo bete na sala munene ba chaka ngo déjà na internet même ndingo za la kisasa obeti na Google you arena omona ta kombo na ete bazo ko sala bino pona ni soki mutalinga beta Zénith de Paris obeti na Google Zénith de Paris e ko misoro ba tunyo so ba ko beta banda to lo bana frila tina décembre kala mosiko do so mona komba mutezate o se pour monner pour les bazaba lokuta ba ko sabino parce que Sabino ce sont des aventuriers. Mais pour les problèmes de Fali et Gims, moi je ne peux pas rentrer dans là parce que dans le cas il y a le Bundana Bandal. Moi je crois qu'il y a des choses beaucoup impossibles. Et ça, il y a besoin parce que Gims, exactement, Fali a bandé la musique qui est Gims. Mais Gims a bandé la musique qui est na poto. Mais na vitesse la musique Gims a moins loin que les gars de biso Fali. Mais par contre, il va comme déjà batambo basi ba bongi déjà. Nous n'avons pas le temps pour discuter de spectacle en dengwana. Na lobby bato bakoti makambo ezaka na lobenga bango ba vulnérable. Chango ne sait ba vulnérable mutu azokota likambo ya Fali na Gims. Ce sont des vulnérables, ils souffrent de vulnérabilité.
parce que moto aza vulnérable eta kokota likambo te. Qui pouvait croire un jour Félix Wazeko bakosola na Koffi Olomide? Satan Nzambe. Comment ça a été? Nan basoyi na lukutu te, mais bango basi basoyi na bango. Qui pouvait croire na rankine ko sa ki jibe na wera, lelo bango bale basoli bino otika na soni. Yango na zolo bato baza maile ba campagne comme na lobby. Botala ba vie na bino, boluka mwa bonga bonga sa vie ba na bino bo sala misala bo bonga. Quand vous suivez ces gens, vous êtes vulnérables. Merci. OK. Chora Mboma retourne na Kinezaka. Kine ndenge ni na makasi. Mais balegaki Mobutu la makasi te, balegaki Kadhafi te, balegaki Saddam Hussein te, bakenda. Nana tindelaki message wana. Nana tindelaki message wana. Bato aner na bino bata présence abina lokuta wana. Mais bakolongwa. Un jour on peut aux exil biso de rozongo. Maman na ngai propre ya bota ngai oyo okenda ko final l'époque. Maman il fait salé moza. Auto kufa. Personnel. Bakundie na kete. Est-ce que vous trouvez ces gens normal na mboka? Yango na lobi na koyanga lisu na mboka bozwa na mboka ngo. Mais dès ces 4 matin bakokima papa likuli alobaka bibi bundelo toza na ngwa soko tali na kaka na même butu wana afde la kota bakela na Brazzaville toza Mboma poto silisa vraiment na yo, il nous reste quelques petites poussières de minutes. Bat ba yo ki onengo lobby. Mais bat belé pe ba lobby combattant ya attaqué Denis Lessi yo côté là pour les ramon à Denis Lessi. Qu'est-ce qui s'est passé? Non mais Denis Lessi que ce coup doit le lobby ngona c'est yango na yo ce sont des vulnérables na Holanda bango. Wana batali mettre sous bois mbalo banengona batali de pesa li mettre sous bois. Est-ce que yo vana na Kisasa Sokoza cherché qui était mon manager à l'époque tant on a zo bunda ba combattre na Kisasa? C'était pas passé Sony Kafuta Rockman. Je le salue en passant et maman Nicole Bankale. Mais c'est là où j'ai connu M. Denis Lessi. Moi je n'arrive pas des alliances. Est-ce que Denis Lessi, qu'est-ce qu'il a à voir avec ma Kamnabino? Et puis Denis Lessi a lié Nabiso. Yo Zawana. J'en suis le Nazala sincère. Pasteur Nina Kisasa pour le Makamo de Lessi le Bakafo na pasteur. Tangela komonai. Ezana ba o ba lobara me ba ebanite. Ah, si comme tozo na besoin ba o ba ebanite yo ka bango ninge to yo ka ninga zo panza ba ninga ne ba pasteur. C'est ce que nous voulons. Biso on a besoin comme na besoin message na biso ezala ke ba pasteur à Kisasa ce sont tous ba comme si bino ba esclave. Ba zo senga bino ba dim na bo frand ko ba komba bonga ba koma na bandako na bango ba comme si bino ba marche pied na bango. Ba pasteur à Kisasa to ba na na c'est que eza lokuta ya pour moi na pasteur on eza lokuta to bani na Moïse Mbie papa na akufi atikeli Moïse Mbie bongo bato babundaki na tata wana musana bango ezani dans l'oubliette baruti azu église na apesi mwana mobali bato babundaki na ye bolongwa po ezeli ko na ngai ozwi nani susu Neema Sikatenda vi wana bundaki azwi mwana akei bato babundaki na ye bake Neema ya coach wana Coutinho Fernando fina nga je le salue en passant lelo mwana na mwasi mutakoma représentant légal ok na 10e repas muto mokalo mwana mutakoma représentant légal ok pa pasteur mususu abimaki na chibola wana papa pasteur nani mukuna mwana ne déplaisons mutakomi wana les montage mama mukuna balobi za montage Chibo Lazali na Chypre, auto bimisa ba vraie vidéo 45 minutes ezali. Montage ya 45 minutes ezali. Et puis fayo ka soni. Yo za la vidéo wana. Soki ezali toza na moto kotindela on a lobby. Bongo soki wana ezala ki lokuta. Bongo oyo Mike Alamba ya sala ki zawa ezali pe lokuta. Montage. Oh, sikore. Bongo siko Moïse Mbia ayembaki ye oyo ayembela Eliane. Eliane alobia longoli sangana bazemi montage lisusu. Moïse Matuta auto la kisanzoto na mibali azo chango boy montage pe lisusu. Bino bo sakana batumi oyo seka bo zakana Kisasa so bo zala kia mbebo jure récitage ya Bosembe parce que bozo kosa batu pona ni. Bokecha lobi N na N aussi la te. Teza vérité kulinga mboka soko eza mingi bomona ke makambo tozoloba pona. Mais est-ce que Bokecha linga mboka toka Bokecha liara ne monga Laurent Sokoko Laurent Sokoko za muyibi c'est un bandit pecho no zomona porte-parole la Koffi Olomide yaza mwana azaki ne loko te bika Michel mboka bato azaki loko te moni mutora takutu lianga pamba za na ite mutatinda ba $100,000
lokuta atina mon agence ni muyibi papa mba wana aza freeman azonga lishu na ngola bazo sele kuna kimi po na kova na kisasa ado préparer concert à You Arena ya Koffi Olomide moi balobaki bazo préparer c'est l'équipe déjà mais na lobby mais Jansi Luonda bana kisasa nyonso baza na monde entier na pesi bino question pour un champion beta na Google You Arena ekobimisela yo bato nyonso bakobeta banda avril tina décembre soki omoni bakomi komba Koffi Olomide obi akwepa boye na bakodir zongelanga na epesa yo mozoboza makambo lokola bato baza na kisasa yango na esi bino ke boza vulnérable bano baza na kisasa eloko eza nango simple kokota na Google kotala mais moko kotala te bozoloba kaka mais bozoloba likambo bozo maîtriser te non c'est que yoza na ngamba Fabregas nenga lobaka le personne vulnérable. Est-ce que bango nyonso to wana ce sont des artistes ba musiciens baza bato basala makambo na bango nous on n'a rien à voir avec bango basala ba vie na bango. OK. C'est bon. Toi aussi Sanayo mot de la fin pour la République démocratique du Congo pour na bato nyonso o bazotala yo soko pesi biso pe 2-3 combo ya bato bazana liste na bino et osala pe biso bien. Yo na moni ko tokoma muta Chantilingo bila abuki bazandu abuka zandu batazandu bakima na moni abuki buki bandaka bato awa siko basuki ndengeni Jantina za potot omoni ete est-ce que bango bakomi moni sapenda oh mais tout le monde qui est tomoni gouverneur de la ville Gentini na Fila Basele wana tuna bango wapi batona bakoma kotambola butu bache ba perikle ko na basi omona lati bilamba lokola banzamba na ba besilema omona ete mais attends moi la Fila Basele na yebisi yo ke bato wana soko lingo na yebisi yo oyo bamoni Krista Bosembo oyoki te nini lisusu soki bamoni ye okoyoka ekoleka perike nde eza na motu wana bongo moni te koperike yango yango Koffi achete eza baperike bato bazotya na motu bakobunga yo eboya Koffi lobungi ete ndenge ezaka kanda. Non mais donc moi je crois que c'est ça bateau sur la division de partout. Merci Minginabino. Je crois qu'il y a un soulèvement populaire qui va se préparer en commençant en Europe. Biso bato ko banda ngone de gola bandaki na libanda après va ko trakati poso do la nibio na kati boza toujours na ba biloko moko ba dirigeant biloko moko ezanga na mutia bozo refe ti lobo refa kaka. Merci Mingi na batunyo sur la division. Merci Mingi na Carmelia ma fille, Carmelia ma fille, il y a Chrisivimbo ma Miss Univers, il y a Melvimbo à Paris, Bono appelle de la famille, il y a Denicia, il y a Blessing, il y a Ida Okapine à Bruxelles, un grand restaurant qui est à Bruxelles, je suis allé à passant, une dame qui a fait un grand restaurant plus que Resto du Caire. Merci Mingi na Linos Bonzemo en Allemagne, merci mingi na Denis Marcos na Hollande, merci mingi na Mamika Kenza na Toulouse, merci mingi na BBC Fungola na Louvière, merci mingi na Aminata Ipepo et Overdose na Bondi, et puis merci mingi na Jansi Luola na réalisateur na yo, merci mingi na Bakongolo sur Hollande message oyo, boka moyangote prochaine dans le liste, ils sont déjà connus. Nani, poto kabwala yo nani. À bientôt pour kaka soy kobeta et puis loko mo esala nga ba combattant ba loko ba djihadiste soki ba sala loko ba revendikaka biso ba to sali yango oyoki osala makina bandimi biso biso to abongo kobanga te moto ngo kotanga kombo te kala mingi to koyeba ezala no calme mais yebisa réalisateur na makamaki makabanyonga mapezate po bango balingi bazala condition que no futa mbonga mama bato ninga zana kusala mbangu transport ezate akoke makolo avanda kote nanga teyaza na Kisensu mais tika ya kende parce que lero kuna Kisensu akozwa transport ndeni alors risque moto on etambola sans casque na 4 personnes. Merci beaucoup Choramboma, on est à la fin. Merci beaucoup. Donc vous avez suivi Choramboma. On a bâti notre pays plus beau qu'avant, chers téléspectateurs. Je vous ai laissé. À vous de commenter, à vous de dire quelque chose. Donc, lui, il est congolais, comme nous. Il a essayé de parler. Ses propos, ça n'engage que lui.
On se voit prochainement chez Congo SN officiel plus télévision. Merci. Invitation à la ardoise. Mais avec Given, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison Given. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison Given. Balingambo Kaboete.